ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour fidèles internautes partout. Mais ça na ABC One, la chaîne numéro 1. Mais la cabine toujours d'actualité kimia et régner partout dans ma botte na bino to elisusu. Toujours na cadre émission na biso analysons ensemble que ça là moi analyse mukie par rapport à l'actualité zo les kanambo kanabiso ne tolobaka toujours kimia et régner partout dans ma botte na biso to e na mokolo lelo pona kosolola à propos. Il y a affaire à 15 millions de dollars détournés par M. Vital Kamerhe. Tokobeli Soussou. Ba propos ba qualifié la muka lokola auteur ya ba makambo ya mabe ozole cassé dernier na Kinshasa. Tokobeli Soussou ndenge ndeko kaka Vital Kamerhe autai koloba que depuis ba marche ya la muke bandi ko salema nanu ba boaki ba gaz lacrymogène te pe ba kangi nanu population te par rapport ya ba marche wana tokobeli susu eloko nini salaki que pe perte na de pes et bunda na mukolo investiture à gouvernement tokobeli susu likambo etali gratuité ya enseignement bande ko balandi mbote na bino lisusu encore une fois de plus pambate bo pesa biso confiance na kolanda ba analyse na biso na yango mokolo alelo tokolo à propos ya ndeko Vital Kamerhe par rapport à faire détournement il y a 15 millions de dollars oyo Inspection générale de finances et fongola qui déjà dossier yango pona kosala ba enquête koyeba mbongo wana et qui est wapi boyebi que ces derniers toujours qui temps ya kolobelaka ngo mingi na Lubumbashi marche salamaki aux populations bande ko réclamer que mbongo wana esenge bazongi sango na caisse à l'état mais jusque là et loko moko te lo maki na ngambo ya bato oyo ba détourner yango na tongo ya lelo ndeko Vital Kamerhe na micro ya Jeune Afrique a toujours répondre par rapport à Sijewana ezali likambo moko oyo ezali ya yete ezali ya ministère économie bambongo badeti na mo bazalaka na yango voilà or ba propos sur le bien na koki ko citer yango awate parce que to trouver yango intéressante te to trouver yango important te pambate yango te to bande kozela balobi mbongo wana détournement ya monsieur Vital Kamerhe et on a Félix Tshisekedi et sengelaki ba pesa biso justification ya mbongo wana esalaki nini ekendaki wapi pona nini mais jusque là ezali kaka ba lelo lobi makambo ya tina moko te oyo to qualifier biso en tant que analyste politique to qualifier yango ya immaturité parce que batu oyo bayebi que bazana batu o bazo s'inquiéter par rapport à likamoko quelconque bakokaki ko tinda ta mutu moko pona ko expliciter likambo yango batu bazwa kimia pamba te lelo a marche salami lobi kuna marche salami eloko moko te zo monana batu bazo mona clarté exactitude ezozala te bande kwa banque ba pesa biso rapport que na compte ya ndeko Vital Kamerhe ya ke 9 000 dollars. À moins que je me trompe, millions ou milliards. Jusque-là, il 15 millions. Or, par rapport à ce comme Libiso, pour ne pas citer de sources, le but que Mongwana est gaspillé, tout éparpillé dans différents acteurs politiques. Oh, Likolo. Mais jusque-là, l'affaire demeure en huis clos. Et là, comme mon côté à Malunga, Ezolo Bama, to éviter. Ce qui carabo to kokile nango les lobby kunati bako détourner fonds to bako détourner mboka mobimba bako détourner budget soit l'état et lo moko pe ko loba maté point d'interrogation ezo pesa passe ezo pesa kitoko te na ko lobezo sala vraiment et loko ya malunga te batu ya boye est-ce que lobby le bako za la mesure ko gérer mboka oyo nanu inande ekokite déjà ba abus ya boye nanu to komi na niveau où investisseur plutôt ya malonga ba communauté mais tout ça déjà boy oui bolo bananga ki ba investisseur bazo promettre koya ko kolona ba entreprise aminene pona tina ete ekolo ekende liboso mais jusque lelo ka malonga na quotité tozana kozela mais déjà ba bu ya boyezo salema ba détournement etc ezo pesa kitoko penza te na yango esuka ika wana te a continuer na koloba que azo penser que batu nyonso bazoluka
makambo wana 15 millions au bazo loba plutôt makambo 15 millions voilà. Or ba expert bango moko ba yebisa biso que na yebisa na biso eleki ezali 15 millions teza 14 000 quelque chose de millions de dollars nde ezozanga. Or moi eloko wana moke ezangi likolo eza insignifiant na 15 000 na 14 000 eza nango kaka bandeko simplement mais baluki komaske yango voilà eza 15 000 teza 14 000 quelque chose bon toyebi te qui dit mieux. Et alors alobi que bato bazoluka kosala yango ezali bato de l'autre côté bato ya Lamuka y compris monsieur Jean-Pierre Mbemba et Katumbi pona ni alobi yango alobi que bazana besoin ba déstabiliser pouvoir ya Félix Tshisekedi. Boye bisanga ba propos ya boye est-ce que ezosala esengo est-ce que ezosala mabe ko accuser acteurs politiques qui sont marchés de mots et sa propreté. Est-ce que ça n'a pas preuve pour l'interrogation? Mais biso madame tozolo ba awa, tout ça n'a pas preuve parce que l'inspecteur général de la finance bango de ba délivrer information wana. Biso to ba quitter. Je profite aussi pour m'excuser moi vous et si moi Coco Sommet. Nous avons toujours pour la conseil la bino musala kitoko je disais. À fois là que ça va preuve que ba commanditeur à Makambwana ezali bato ya tangaki. Le cas là, jusque la preuve de monanité, c'est qu'Azana Tina ya koyeba makambo ya zoloba. Et l'autre se déployer na acteur politique na biso izanini, bazo sala makambo loko la bana mike. To mona ki guerre entre bandeko mona bandeko moko ba finga na ki mabe. Or ezali kitoko te. Politique ezali fo mayele ya mutu nde sala. Quand on appelle la politique bino botanga mieux kenga to ebi que tozo considérer mutu wana na stade moko boye ya koleka ke batu nyonso mutu wana za politicien c'est kaza mayele ya koleka mais oyo tozo constater eza bongo te bon bandeko balandi tozo ebate eloko ni nezo sala que ndeko kamere aloba ba propos ya bongo. Bon, toujours c'est là jusque là droit de réponse à monsieur Jean-Pierre Mbemba na monsieur Moïse Katumbi par rapport à makambo de Covital Kamere à Utikoloba. Bon, peut-être azalaki choqué par rapport à makambo wana et bungaki balobi ke bon biso to bezayi ya lobi yete mais kokende ko boki la ngo bande comme sunde et sali kitoko te bande ko mibali bazali ba membre la muka sengli ba zongisa to ba reposter par rapport ya ba propos na Jeune Afrique donc et ko sala penza biso peuple bien pamba te jusqu'à tout na suspense zo yebate est-ce que makambo na pe ya solo bango batindi yango comment biso lingara bosembo fo ezala poto yeba eloko nizo simba te nde na yebisaki bino l'autre fois peut sala qui analyse monsieur Eleki tout ça là qui nandela investiture à gouvernement Salimaki tout monde qui li passe à président sortant oya bimaki pour natina été ya ko proposer ba piste de solution pour mboka et qui ende liboso y compris alobaki basala recensement pe basala susu ba luka ko fongola ouverture à service national ezaki ba proposition na ye tout monde qui biso so que ba député ba telema ki ba sepela ki ba beta ki maboko ezalaki esengo mingi mais loko pesi biso pasi ezani ezali komona ki azo faire part to azo partager na bato expérience na ye asala ki pendant 1 an na Tanzanie alobi service o ya bana na Tanzanie. Je cite un peu pour tita ko répéter on sauté mais moi synthèse 2-3 mots au alobaki alobi que na Tanzanie azaki na service national oyo pesi mayele to e forger pour na tina été APSAP expérience na République démocratique du Congo ninga proposer ki ba idée wana pour lobby mboka ekende liboso yami balé alobaki que ko sala recensement to ba nombre de habitants na Congo tout entier na ba province kuna na est voilà ti ana Kinshasa. Or to biso soko bitumbala bango depuis kalizalaka ko kabola mboka côté ka mboka po bango bazwa portion ya mboka nde sika analyse na biso mokolo lelo ezali ko résider to biso soko bandeko balandi ezali na ba Rwandais ebele bazo kiper territoire démocratique du Congo kuna na est na Minembwe ba Rwandais bazali na nombre ya ebele na ndenga ko sakana te basi ba okipa yango bakota lisusu tant bazo senga recensement pe koluka koyeba plus sur ba territoire ya République démocratique du Congo
bazo envisager nini. Or biso te bi carte sa mweza que tant ba ko sala yango ba procéder na balkanisation pour bango ba pesa bango parti wana comme bazalaka déjà ya kovanda pour lobby ekoma ya bango. Est-ce que banda toyeba mboka oyo? Oui, bien sûr que recensement, ils ont mabete, voilà. Mais combien de Congolais au bazan étranger, bazo luka de quoi vivre na yango? Combien de Congolais au bazo bengana? Bazangi place à kokinde. Mais le service basa la recensement, ba combien de Congolais tous ali, ba territoire nini, bon va déplacer des guerres. Ba kota to ibiso barrière ya est kuna na Rwanda et fongwa maki. Na frontière à Congo-Rwanda, il faut maka pour na tina koyamba ba réfugiés au bakimaki guerre. To pour na kofasi kokolo bake biso na bango to koma ina kimia. Iza bande ko belé bakota Rwanda. Na nzela diseni puna, iza bande ko mususu pe ya Rwanda bakota awa. Iza bande ko mususu pe badusolo bakinda soki wapi, iza bande ko mususu pe bazana Rwanda. Oh to ebi batuti bazaba Rwandais ndena bisaki na misu ele kaka na zonk ça toujours en cima. Il y a de tuti Rwandais oyo bango balobaki qu'il y a de tuti Congolais. Ba tuti Rwandais bakota ki ba pousseni malema jusqu'à ce que bazoluka bazwa parti wana koma ya bango. Est-ce que frontière wana ya est eza ya bango? Goma lelo butu moi guerre masasi awabu masasi wa bango basala kango pour intérêt na bango bazana besoin partir koma ya bango. Tangu madame Jeannette Kabila a proposé idée wana azo envisager que parti autant ba osala recensement tangu bakoluka ko sala étude ka ndenge zalaka ale bakata bayeba ke lokwa population bazali na effectif oyo to mona biso na parti oyo bakokoka parti wana biso kuna tozwa na biso eloko ya yote za yote nini esali que alo makambo wana c'est parce que ezala mutu atinda ki azala mutu na bango azali ko porter bango main forte ou ezali monsieur Kabila azali ko tinda ye bo to biso na soko madame wana bon excusez-moi l'été amazana comme ayebi ko loba français te azala maloba mingi te akoloba bien sûr alobi ki asali une année na Tanzanie na service national c'est à vérifier parce que ba mingi ba c'est vrai asala une année asala coûte plus que ça c'est que mambo belé botem na santoza wana te et le kona tanga bimisa yango na misu ya batu boy c'est que ça na plan B et batami na sima donc mona mboka faut tous à la veille et ça on m'a bête ko créer service national mais ça n'attend non et ça m'a bête ko ça la recensement et ça n'attend pourquoi kaka na moment au faut basala oui et ça proposition bisone to moni yango proposition or et ça carte c'est betami. Et si ba komi ko former batu oyo ba ko sala recensement et si ba komi ko former batu oyo ba ko sala na service national ba komi des donc eza yango kaka balobaka théorie kaka ndi ba osala ba remplir kaka baloba eto loba Kiev mais biso to yebi nini bozo bomba na sima wana mwana mboka ngana photo telema pona tia ko bengana monguna na lobaka tango nyoso ko monguna na ngana yo ezalaka monsieur Kabila soki lelo azate ezasho na mususu te akoluka que population souffrir boy bon ba te biso population to koluka ko tia mutu to lingi mutu wana ako répondre na ba besoin na biso na landa ki ndeko moko a sala ki analyse moko très bien wa lobaki que ndeko Félix Tshisekedi ces dernières jours qui m'a mito à peuple congolais pour na s'accrocher na lobo papa lobaki le peuple d'abord or ba corps na yezo trahir azali kolunzi kama kamone suzu salima obozo mona wana o kinga kati lobi boye o voilà o tikango bima po biso population to silika to telema po na tina ete ya luka moyen ko s'en sortir au kata corde wana o ezorele na FCC. Est-ce que mutu to bengi mutu tango ba bi mutu avec un grand H foisela batama sima batu ba bima non faut mo ko za la mesure ko kata libala wana. Dès le départ, tu vas libala wana iza malamu te. Soka monika zoko kate atika. Kotika eloko eleki tike zate. Malamu ko ozala na yo kaka balobi kezara pe na ministre moko wana biso zaka na bala mikie
azalaka Nathan comment mututé bien sûr akufa oui na boyi kotanga pone toga sope ko mate que oh voilà maman metazaka na ngambu kuna nde boloba ngo ernyoso azala ministre un jour dollar ekita un jour makambo wa mo malongi salama un jour atika na ye soki papa tika bongo yo mwana potiki ezangi ni soki intérêt mon côté loko moko ta malonga to monezo promettre vaut mieux laisser au lieu que c'est obi kotisa na makambo moko boye ozo salir na yo ezo salir na ba soki ndenge nini eza vraiment kitoko te. Voilà fidèle internaute tout ça pour nous collander de près makambo zo leka na République démocratique du Congo en parlant à peuple to biso ce que peuple azana kanda pamba tazoli ya malamu te azola ta malamu te to beyelaki biso so awa gratuité enseignement mais nde na ote ko bisa bino émission eleki 77 000 francs au ba parents fu ba futa awa na limité to ke musika te je cite le nom de l'école na Noirite bazo futa ba parents 77 000 francs congolais to yebaki yango que eza école à l'état or ba lobi ki baza privé. Il y a service social. Tu éviter. Nana zolo baboso na zolo. Oh tu ébi que ba école est belé. Il y a l'état et batama na sima ya batu. Ba école peut privé et batama na sima ya l'état. Nanya ko bimisa vraie version. Or faut le batini absolue liste. Il y a ba école privée. Na liste il y a ba école, il y a l'état to ba école conventionnée. Mais to moni yango te lelo lundi et le mardi plutôt, je m'excuse. Bana ebele batangi te parce que ba bengani bango ba compte ezate ezope sa passe. Ya boye, Congolais ko zana sengo ndenge nini. Baninga mbala musuba utanga ya ofele, baninga bana musuba utanga ya mbongo. Po ezana ba mbongo moko bazo singa au frais connex, au frais boye, au frais boye, l'équipe déjà $80. Eza frika ya pamba. Point d'interrogation makambo iza souvenir la bisaki bido gratuité yango ezela yango ya maloba et ko kisama te tozolanda yango de près tozala besoin exécution yango ezala bien ndeko moko ya kotika lettre pour na adresser message na monsieur Kabou ya UDPS pour na tina koloba que peuple ko sa charger na ye pourquoi tant wa komi kokota na makambo peuple ko sa charger na isa message na lekisi na bakisi eloko moko te parce que ça message officiel bango ba komi nini ezoleka kuna to ebite meto ko bango na mikolo ko ya donc monsieur Augustin Kabouya ya UDPS secrétaire général donc bakanelio déjà balobi mukolo koniata mabele ya kotoyo mo amba mabe ko zalanga na lancer na ka message le pourquoi bino mo bobi bobongisa voilà fidèle internaute. Moi analyse mukia mokwalio na mimela kibino leo tuzana vidéo ya ko illustrer te mais tuzana passe na motema ya ko annoncer bino makambo o bani bateka mboka pamba te proposition c'est pesami na lipasa ya le quoi pesi yango to ebike bangonde bazana bouche autorisée bangonde bazana privilège au monde ka lobi bo esalemi ah makambo wana tuzana ngo pressé te faut temps peuple azana na kimia azala si alialata azala malamu wana musuna sima biloko ya kolite na ngonano pomboki ki libuso za ebele y compris agriculture e ko tombola mboka na biso y compris makambo ebele voilà bande ko balandi na ebi ko bolana ki nga pena na bokebi nazozela ba suggestion na bino nazozela ba vidéo na bino ba commentaire na bino boyo ki ebisa pe moninga surtout abonnez-vous massivement na ABC One. Grand merci à ma patronne, à maman Chantal Ayao, à pasteur Willy Mouchouadi, à Montréal de tous les temps, Aimé Kasaka, à Bozanité, papa Sami Mbouyi, na papa Nanga Norbert, Kazadi na Lubumbashi. Grand merci à Bioso, Bolinga Kambiso, analysons ensemble. Quant à moi, Tokutani vraiment, na Mikoleza Koya, bye bye. En actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde.
l'actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.